Koloba ke wera beti demi ton na bilamba ti na musique. Yaza musicien. Auto beta nzembo moko na bita na phénomène musicien ni to musicien. On a vu non? Ye, t'es aser. Photo de barre clair, aser. Ya welisi. Ayemba la moko ba finginga ya mama na ngezo sambu. Est-ce que tu as une biso tu as une tina oyeba ke ba finga yo? Ada star. Parla na le baboy. Venzo ka muto akarta la te. Donc banda Iwengi a supporter ki banda. Pole, o pesa ba mati. Obi? Donc comment ça banda? Ngai te pio j'aime ta lobit. Ki wenge na ki karta la te. Ya ko ki ko supporter ki wenge te. Wenge ke ndaka bongo. Wenge ba nyata na kabilo ba ona bango. Eta ki wenge ba bete 12 wenge. Mais na mona auto ko s'excuser, auto senga pardon. Mais nga apparemment musique yango ba leader na biso pe fobo. Na ba beti so nyo sauta oloba oyo. Ba fana liya wata. Ba bon, na habité. Mbote mingi, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez en ce moment, chers internautes. Bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Congo Source TV, Congo Source TV. Et moi, votre Winnie de la presse. Déjà aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver dans ces nouveaux numéros, Un big dédicace à vous, mes chers concerts, big dédicace à toute la famille Kekambez, big dédicace à notre boss, mon boss, mon patron Hervé Kabamba, chers internautes. Et voilà, Roméo Mouta, je te dis déjà merci parce que tu es derrière la caméra. Comme d'habitude, je ne suis pas toute seule dans mon plateau. Je suis accompagnée avec... Maman et fils cadet. Fils cadet, balobi moi la souka ba mukendi nyoso. L'homme du moment. Balobi Paulé Mukendi, tellement contente ma casse son amonier aïe parce qu'avec lui nous allons essayer de parler plus des actualités qui circulent sur les toits. Tokolobe la makambo pourquoi pas Tokobé tana nous moins coup d'aide na makambo ya concert ezalaki le 30 juin toye lisusu na ezalaki na pour le monde il y a $300 balobi batombo onde baye banaki wana. Et pour continuer encore pour aller plus loin encore, Tokobeta lisusu lisolo, il y a makambo ezo circuler lisusu pour la circulation, il y a Septat, il y a notre sœur Mimi Kabongo, balobi fille de off. Après on a Tokoba qui s'est sous Yanjora, et babi Yanjora lela qui m'a cassé, mais je sais bien de inviter mon confrère Paulé Mukendi parce que je l'en ai ennuyé. Vous avez un problème là, Tony? Makasi. Voilà, bonjour au Monique Baniti, émission de Pessata Batubambo Tete. Naza bien. Bonjour, Nabaye tout, Rolanda Bisso, bonjour, Nabaye Internet, tout. Bah, abonnez-vous sur la Congo chaîne. Congo Source, bonjour, Nabino Nyonso. Ça veut dire source à Congo. Congo Source, bonjour, Nabino Nyonso, bonjour, Nababonné, bonjour, Nababonné à Mukendi. N'a respect, il y a abonné à chaîne Nanga. Parce que nous avons la meilleure fin dans le monde. Abonné à Mukendi News Télévision. Pourquoi pas na Rose News TV. Au Biska pour la Ligaka. Salut News Télévision. Là, partons à Aigle TV. Chaîne Nanga. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Notre patron sur la chaîne Tangiawa. Et ça là vraiment qui tourne. Maman Sylvie Baena. Mon papa Guy Baena, le concepteur de la SAP italien. Moi 30 kilos. C'est bien. Obi. Te bande l'émission te mesanga na roboaka yo chelinga micro na osani ya ko lebesili na tsela la boka na ngati Montréal. Merci na yo beno penser na lelo bambote na grand réalisateur na biso mikolo ba réalisateur YouTube nde boa propre fort David réalisateur na biso bon Roméo na comprendre des points ni ba bokomole ba caméra à TV local na propre boy. Les propos s'engagent que moi. Paulin, voilà, c'était l'ambiance de cette plateau. C'était l'ambiance de cette plateau avec Paulin Mukendi, le fils cadet Paulin Mukendi.
on a retenir plus de bateau pour la première fois. Qui est Paulin Mukendi? Ouais, Paulin Mukendi, chroniqueur, analyste, journaliste, caméraman, réalisateur. Oui, artiste et comédien. Ah oui. On y a bien. Bon, en fait, il va te faire que non, on a tiré des théâtres. Mais ils ont déjà idéologie côté Kati. Mais ce qu'il y a na scène, na obeta nanga. Paulin Mukendi, artiste ex comédien. Paulin Mukendi, réalisateur. Paulin Mukendi, caméraman. Paulin Mukendi, chroniqueur. Pour bien sûr, journaliste c'était. Journaliste à YouTube. Voilà, Paulin Mukendi, pour aller encore trop loin par rapport à la sujet, bien que l'actualité est belle, tout banana na 100% wenge. La différence, il y a un concert au monde qui a les 30 juin où il qui récemment na Pullman par rapport à prix, par rapport à qualité, par rapport à quoi yembele ba kulutuana et puis il y a bien que ça réalisateur, je peux dire. Donc tu aucun réaliser en ndenge. Bon, en fait, par rapport à tous les deux concerts, concert est l'équipe bien, récite surtout Marty, waouh. Concert Marty, il faut que tu aies concert Mombo, il y a réconciliation, bato oyo bakabona na musique, bazonga na musique, c'est-à-dire qu'il faut passer la moins événement Mombo. Concert il y a Marty, il y a qui événement. Donc maman événement oyo bato belé bazelaki zelaki, il y a tous on a martyr. C'est qui vraiment kitoko, par exemple c'est les gars qui vraiment bien marqué qu'à son des boîtaki, mais maman tout c'était utaki libanda mboka ba ça marqué qu'à son boîtaki ngana journée ça ba vu solo. Son rande boîtaki. Yo ninga ko ça na ba ke son hito, nyonso kitoko te, vraiment que zalaki, vraiment que ngeza boy. Podium bato bazaki belé des autres. Bazaki pe belé, belé le golo podium. Oya za mokono ba leader bazaki belé. Te ba ngo bazana problème parce que bango nde bazala l'honneur. Muto za l'honneur te côté le mana podium te. Neti banani oyo pe no mona. Et na rolo baté bazalaki déjà belé na podium. Remarque na ngana sala ki ngwana. Deuxième remarque ça que son zaki vraiment bien te mais auto tikala ki oyo 600% bazana 95% na bango. Na mo ba dédicace ndenge ba 20. Eh wana c'est normal. Ah ça Sarah Solo. Oye bizela. Omoni biso le loso to sa l'émission. Sauf ka nga Mukendi. Na boka ne bandeliti na suka. Mais na katikati émission na zaka na ba question na nga. Mais ma journée c'est souvent na ba tuni ba après non asilisi na bwaki ya wili musheni koda mboka. Pa ya bola baki ya nani oyo. Stone Mukendi. Nani azo engagé ba mabanga na. Après on est sous question. Pour ni to ko ndana ngote bo na ka ya Vienton. Oh, bah dis que c'est normal, banga ba libanga misel kana matolo. Oh, mais bon tu vas normal. Paulin Mukendi ko zonga kasina concert où ezalaki ya $300. Balobi non moi batricage moko ebeta maki wana par rapport ya kuna loko ezalaki moins cher ndé moi pena ba sepeli ça peuple congolais ezalaki. Là na ngosala na Lisa Buzoba mpankasi boy. Kana utoloba na utoloba nini. Concert à Wenge, ezali concert mo boy événement ambiance à fête les kaka. Tout bazaki wana teki on no ba betele biso ka banzembo nyonso te. Et là, au moins, il y a un concert, mais il comprend que il y a un concert. Concert, il y a un message mobimba. Message mobimba. Si tu as un 16 mataki, babini, et là, il y a déjà tous à la bomoko, simbi drapeau Congo, c'est-à-dire Congo, opposition, majorité, nini, nani, tous à la bomoko. On a Fayoul, on a Moïse, on a Kabila, on a Tshisekedi, tous sangana, tous Luka, récite à Congo. Si c'est un message à concert, on est à la qui. Et tous sangana, tous à la bomoko, to inanate to za ba congolais et là il faut ça les savoir que to sangani to zongani concert le 9 c'est concert VIP ma remarque vraiment ça tête concert le 9 non concert le 9 il est kitoko musique kitoko sauf que RT Nsenda bêtise qui sont imagé kata air moko voilà cher non problème voilà cher je me retiens wa bozala nanga Tolanda bozala botika ngate Otu Natasha Boto, je vais retirer waouh, bosa langa. Oh, nalo na pas si remarque. RTNC mange ça qui bien té. Oui, chaîne nationale. Boko ma matrice Lumumba bino. Boko ma kombo mabe bino. RTNC chaîne nationale. Tu mets Paulin. Obi, il y a RTNC comme Oleka. Paulin arrête ça. Et oui, RTNC comme il y a liboso, mi balé et comme ko sala, to comme ça en ko. Et on a le babou bâtir la ba gêne. Ba salam sala. Mon besoin est de me toucher net ngimbo maboy. Azana mayele, a pesa ebi nalande la gafe le gâté. Paye direct. Mais on sentit ba direct sur la momo ma belle gâté tata.
République de bon Denis. Il est Maramba comme la Rabiso. Voilà, voilà. Quand la match à Léopard, on est 5 millions, ça va tant signaler Katani. Bacheli no maman publicité. Parce que c'est une journaliste na plateau. Fidèle internaute, fidèle mesdames et messieurs. Papa, au chien national Nino. Son excellence ministre et média. Patrick Mouyaya, Aza Gène, tout ça la moussala du Gène. Père Simba Bigote Runa. Tala Benzala, Ndela Bea ba RTNC. Et ça au Sony. Pour la chaîne nationale. Et ça, la biso vraiment bien. Voilà, un grand merci à tous nos abonnés de Congo Source TV. Partagez, mais pourquoi pas commenter, Quand on est Sibino, je suis toujours avec. Je suis toujours avec mon invité bien qui a tellement ming, mais pour les mouki le fils cadet, toko tanana nous na moi actualité par rapport à Kolongo ya vient jour. Kolongo na isani. Oka ngolonde. Tu veux non normal ça y est pas Kofi Longo ça qui n'est pas JB Longo y est pas Kofi Longo et là on est na la moi sandum parce que on soit sali. Na on soit sali. Oui, na la team. Asani ni yeti ni na la team. Asani na la team ming do alobeli oui. Alobeli pena sali ba publicité comme il faut. Polé. Obi biso. Natasha boto ko liate ko tsiga ngati. Moi ça tonda bilamba. Hein? Siko, imaginez, asa netini. Po, ninga zawana, ayemba kati, na la team. Aya aga koloba. Parce que koloba wana pesa déjà comme ça. Mais ali la ngombongo, akendela ngo ni Espagne pamba. Akenda Espagne ya mwana noko. Akenda Espagne mwana tante. Musa ne mteme ma Espagne. Ole menyo so naka pona sekaki. Aseyaki nini? Mais tout le monde question ça la claire nangano. Fungoma bena ofungomela yo. Eza boy. Koseka c'est trop dire. Asala critique ya mabe. Voilà. Au moins héritier za mwana wera. Ozo mon héritier za mwana wera. Comment yo critiquer papa ya boss na yo? Aseka kikanda. Ah nena boso ngana seki papa na bino yo sepela. Critique ki kalo. Ezo ngana seki papa na bino yo sepela. Non, sepela te mais par rapport au kasi loko o ya loba. Ni tito loba mingi. Alobaki. Obi. Kolobaki wera beti demi ton na bilamba ti na musique. Yaza musicien. Autobeta nze momoro na ebite na phénomène musicien ni to musicien. On a vu non? Ye, t'es aser. Photo le bar clair, aser. Venjora c'est njora. To ba clair. To ba clair. Uzomona. Ngana sa analyse. Venjora c'est njora. Bona nenga indusa venjora. Venjora tangu alongwe avant na longolan alobi mama mabe il faut que ndako na ndako ezana ba argument nango ezana ba ordre nango neto bona chaîne na bino bozana ba argument d'ordre na bino tout à fait soki otamboli en dehors ya ba mibeko wana ne usani o suspendre yo ye atamboli en dehors ya mibeko ya orchestre o surtout OK plus loin au critiquer leader na yo. C'est-à-dire au critiquer papa ya leader na yo. Ba sepela na yo. Tout à fait normal ba ko sepela noté. Ya ngoni ba pese suspension. Tant ba pese suspension, ya well ici. Ayemba la moko ba finginga ya mama na ngezo sambu. Est-ce que tozali na biso tozali na tina oyeba ba finga yo. Ada star, vendura star. Vendura babandi kopo liboso na biso. Mais Polé yokana ba finga ki na esili. Non le basima mama be. Non mama era yokanga pina ba mama lamuti. Vendura bandi kusalo de liboso na biso. Comme si ba biso to ba 3 4 5 ans ya bandi de kopo ba 95. Ça y est, ayebi déjà ba point faible ya kopo yo. Ayebi ba avantage ya métier et ba désavantage ya métier. C'est tant ba fingi yo. Elle ngambo le la makasi bongo to na ngona média. Pour na honneur ya maman na ngama bana na ngata de. Ebi combien ba fingi ra biso. Et moi mtu so akota la pe émission pota pour la tikutu bien te ama begout. Non tu veux normalement na star. Na star na micro. No star o fingi nga pota linga. Poto talinga te ngo fingi ngati. Lokolo fingi nga se kotala kinga.
sauf que bato baya ratale misote à l'arkele bomba kenaï netinga ato fininga olo bananga il faut supporter na monde to na monde ba status et la nyonso neti ngana gimbo moto c'est la rage mso la lola mugibo ba mutakala gimbo na réseaux sociaux ava star il faut supporter na comme là oh la lola mugibo mutakala pour la toile mais bien ba ko ki atako finga ya yemoko pe azana ngo mais pas jusque là maman quand même nazala kiti tamba finga ki moyena lobango mais quand même polo yokaki na yoki ka oya komi na lobanene il a dit que le bâti na moral talo mabe ngaze na preuve te tipo finga ki yira mutale preuve ni pour elle que tu ba finga ki mais pour le recul on peut expliquer plus ba est-ce que zambali boso ba finga c'est d'abord quoi au juste les mbali boso ba finga le rwanda non non ta finga tata côté non Paulin alobi no alembi faut pas comprendre alembi au moni puis roja le bâti mwana mbanda tukala mwana mbanda Paulin qu'est-ce que tu veux dire par là par là na le baboy venzo ka muto akarta la te donc banda iwengi a supporter du banda Paulin o pesa ba matière obi ba comment ça ba banda ngai te puis j'aime dans l'obit ki wenge na ki karta la te ya ko ki ko supporter ki wenge te wenge ndaka bongo wenge ba nyata na kabilo ba ona bango eta ki wenge ba bete 12 wenge mais na mona uta ko s'excuser auto senga pardon mais nga apparemment musique yango ba leader na biso pe fobo na ba beti so nyo sauta oloba oyo ba fana ya wata bon na habité bon pardonnez kaka parce que tala kaka ye tala kaka ba message na ngona déjà na biso tala kaka ye pe pardonner ki kaka Francis Diba azana sala musala bien ye pe sala musala parce que azala toujours na côté ya leader na o ya lobela merci changer page na boba problème naza ni ministre na famille ni député na famille ngamo rasta na famille c'est qu'on parle là ba fanatique ya la team olandi ata ba makambo te ba sala na la neta la fanatique ya la team mongote o par rapport makambo ngo ye moko leader na bango na la neta mutu ele o monte na la neta ele o monte na ndaka venzo ninga zo lobaki ngana ko zalaka pe mena héritier wata boye ngana wata kaka boye mais conseil nini pona et bimisi vraiment OK pona ko kende na étape musu conseil nini ko ki ko pesa so na conseil et mikolo bomba sola na ba douche so ba yeba mike so yiba ba mike na conseil te muto sa kenda pesa conseil te apesa conseil na muto ngia banda mikolo bongo ba mema cantine inde douche ayebine bafungola maya likolo po asokola ayebine ko mibatela na o yangebi mate ba publier nga skoka era bon ya PC conseil ba continuer na ba bêtise na bango. Voilà, nous continuons toujours avec Paulin Mukendi Totaki komona dernièrement réception ya mwana ya JB o ya asala ki mo réception mo ki à l'occasion ya diplôme na ye je peux dire il y a diplôme na ye to mona ki famille ya papa o ranson bazala ki wana to mona ki bana bazala ki wana et puis to mona ki cadeau surprise moko oyo bataki gâteau bataki et puis bango nyonso wana ba leader ya Cla Wenge et tant que chroniqueur de ambiance wana soit sentiment wana sala kondene c'est ça bilo to luka senti que bana basangani basangisi ba para na bango ba para basangani to senti que na bana pe bazara bazana parce que bazaka déjà pe bami de longue bazaka de bami mais makamba papa bazako salisa ko sepesa bango c'est-à-dire o ba ko musala ko ko sepesa bango ya bo moni balagisi eza ba bio moyi photo mona ba quartier la tête mona ne bazaki bongo to senti pe kofi azana kati senti que mutu musuza na kati batuntu ba na kati eza teka bango na bango manda chante ba na te to senti pe zaki to moni ba na tout ba yi wana isala vraiment bien ngala eza bonne idée ba continuer na ngo boy. OK tu es sur comment par rapport ya ba actualité ezoya non le 29 octobre fali pour parler king yepaza na stade de martyr pe ko tona docteur le belango penano par rapport à l'actualité wana par rapport y pas et comme il comme makamoko y a ba tembe moko boy so il fallait abeta concert à tembe na wengi wana mitali mais so abeta concert na ninga normal ngana lo bagana batu baya fallait za congolais fallait za mona mboka fallait ça la fierté ya Congo libanda to ya concert
total à concert et non tout ce qui a polémique biso pe ba panisa tout ce qui a polémique tout ce qui a polémique to sala fali maramunazo loba ngana benga ba sentiment na ye fali mikolo nazo ebate nazo trouver sous fali nga linga gité asu fali bato ba yeba gité parce que yo kana ta dash moi a manqué déjà directement na ba warrior kolo ba concert na nga bato ba rotondisa ngo ba bato a pembe ça y est dit biso bato mwindu boy to na biso concert et sami ko ande pembe boy no to fali aluka na concert ozomona kolo ba ya bato a pembe ne bato ba rotonda na concert c'est mindele na mindele ça dit warrior to na mwindu lokola likala ko ya concert te botika ba warrior a pembe ba ya concert o nga DJ na mwindu ko ya concert te. Mais kotala lisusu na ba congolais kotala lisusu propos ya papa chéri JB piana dernièrement les gars qui pe na émission moko lobino bango ba pesa fali lokola ba goût ya musique mais lelo fali akoma akosite mais lelo siko kotala ba propos ya fali pupa akomi moko boya bango akomi mingi kolinga no Dadju oh nani qu'est-ce que encore son nom c'est qui encore son nom Maître Gims donc on est dans complexe bon c'est normal la linga Maître Gims linga Dadju baza ba congolais ma bête mingi alobi mingi batune mais bango wana baza ba étranger te baza ba rwandais te so linga ki ba rwandais wana ndeto ngato telemela mais la linga Maître Gims bana mboka bango na bango je peux pas dire le belo c'est clair bango baza ba idole ya bato belé non kotala déjà alobi bango par rapport à montre ya idole les lisumu kotala déjà ba 12 oyo ba comme obetana non bato quartier la tena oui za 12 te bino ne boko misango 12 ya 12 te quartier la te bon ngabo comparer quartier la te na wenge likambo quartier la te na wenge eluka nini na makambo wenge sala makambo na yi quartier la te sala makambo na yi fali ba sala makambo na c'est tout juste de rambeza ba to kana musique wende wenge na esa ki batuye wenge ekufaki na musique wenge la mungi pe na musique voilà na $300 pe to mona kango plein mais batiki déficit gebe beta onga na grand musicien beta onga na no na bet na tondisa fali concert neza kitoko batu toko ya batu watala concert mais a invité ba biloba loba makambo lo bana et pesa batu d'écouter batu ba kolemba ye fali face à la promotion ya concert et non qu'il y a les médias mingi pour na ba di n'importe quoi na utona na makambo lo baki pour comment si mana ba deni les fali comment qui c'est qui aigle moni aigle apparemment des aigle comment kita penza aigle amusi wa su fali to ko lingati ba bia comme arrogant bah faut pas comprendre mbongo sala bato bongo na succès voilà nous continuons toujours l'actualité et ça vraiment actualité moko mais là vraiment merci beaucoup à Bénédicte Bouka c'est depuis Brazzaville maman pasteur Mimi Kandolo moi si à maître Vincent Kandolo balobi yaya chérie pourquoi pas la famille Bizambi là Paul Mukendi tolali tolamuki to moni sous fille de off. C'est qui encore fille de off? Mimi Kabongo to moni sous. Oh la star Android. To moni sous fille de off. Aso kata na makasi na YouTube. Problème nini to meke pe ko vérifier. Oh moi si na ya lesbienne ya libanda mboka abimisi ba secret nyonso. Kola kolamuka kishasa makambo Paul Mukendi to comprendre. Tozo comprendre te biso ba chroniquer kende mutu mukusa Mika bongo muluba menga lo baka na ko défendre muluba o asali ngambo bien mama Mika bongo ali nga okota ngo mingi te parce que Mika bongo za star na biso mais mambo so ndezo bima ko etala Mika bongo boye mwasi kitoko azana tai kitoko na lula ga ngalula ngala za fana basi nzo ga kitoko ngaso ga kitoko na fana yo ngalinga mwasi nyoso mais makambo zo bima na toile na ba preuve na ba capture kabongo ye moko na ba parole na yaza na contradiction ebele azana ba contradiction ebele so senti kaninga zo lo bo senti o za contradiction non na sala ya pour na titela ki mobile na komba mobile na lova wana pe mais on retourne lova directement o bima déjà mambas ya lukuta Mimi Kabongo
et là les gars bon bomba te gars mo so qui est vrai il y a ça to ya solo ansenga na boy na olia na ngembongo nenga ta ko babongo c'est normal c'est tout o le ben bon la fille a question le big non azana mutakala ko publier parce que je publier mutakala esengo oh là là na ko mona mutakala mimika bo sengo to mawa pole nani mawa pole na YouTube mawa tout ko mona mutakala ya Christelle plutôt nga mutakala mutu tu ba ko na YouTube na ko tala yango na esengo on n'est pas jusque là quand même c'est ta sœur quand même olobi mutu mo bona ke na bilamba parce que moni mutakala na faux pas tala te otala pe pas ko panda na téléphone non ezaka keloko na des fois mo nga na partager mutakala mutu te mais na tala kande pole koyoka pe mimika bongo bien que asape mutu nyonso asalaka erreur parce que ya lobi asalaki erreur wana parce que azalaki na tournage koto yazo tinda message bonzoka nde kengambo oyo ye pe azalaki surpris totika omoni vidéo wana tinela papa bokilo na yo vidéo ya anniversaire omoni te bilo anniversaire po yima olo bango bien ti moni ne téléphone eza boy oyo so ba conversation non et eza ngomba mututi ndona mutu ko mona ezarati so ina ina comme par exemple Jan Ballon d'Or par exemple Cynthia Mbombo na ko mona na ko tana nani nena ko tibo komboni e bimili kolo wana siko comment na ko bossa na pona tindela mutu susu eloko donc c'est-à-dire que contradiction na bango mais il faut que yoka pe oyo ye moko normalement oh ye moko mais la preuve ezobima na wala so ba capture na la so ba capture wala yo ko yesusu na ba preuve bayambi policier na émission ta makambo pole biso toli YouTuber pole ba matière reposo zango su wapi nzanga lo obi natala maka partout do batinde la kwa ba vidéo msupe koti natala maka partout natala maka na poto voilà oko mwana mamoni Tibwa kabongo mimi batindela combien $100 to Jesus pas fanatique Tibwa kabongo mimi batindela combien $51 to ele tuska kombo moko wana to ele $100 mais ya lobi soki mbongo ali sikoyo yo kabanga to batindela yo bon akoza ne fan net ngape bafani batindela biso mbongo po balingaka biso mais faut yeba ke bozali ko solola nini faut ko lo ba vérité babenga na ka ba bébé kande za la chérie tika toka ngama wana te balobi mingi na mamba wenge tika ko distraire na mamba bata théâtre comme conseil et loko ni to ko kiko ebisa ko tuna ngana pesa conseil mot de la fin na yo loko mot de la fin na ba ba retenir ke na mondo mutu tout to miko lula to za la bien na na basket ya bien ebele ba koma ba PD na mondo yo ebele ba koma ba lesbienne na mondo mais biso ba to ebi nzambe to ebi le fitike le biboy ba tutu wana rendez-vous na lifelo rendez-vous le fitike ezui bangoti voilà Pauline nous sommes na ko souffrir na ko comme PDT pour na montre bien na ko PDT pour na basket na ko PDT pour na chemise bien ce qui na nyoko mi na ko benga téléphone mama Sylvie baye na motema papa Guy baye na consulteur de la SAP italien 30 kilos yi voilà Pauline nous sommes pratiquement à la fin Pauline nous sommes pratiquement à la fin qu'est-ce que nos abonnés peuvent retenir na nino na makabunyo so biso to sololi awa otenga na confusion mamunyo sto sololi awa par rapport ya wenge batika wenge asala musala na ye wenge azosala musala na ye esengo nanga eza pona komi otala wenge po biso to vivaki wenge te tokomi oviva biso pe wenge esengo nanga eza concert ya fali esimba bato baya plein sauf à retirer ba parole mosusu eza bien te vendora esopie po a supporter charge ya kistar te Vendora Star. Vendora Star. A supporter charge ya kistar te. Merci. Maman, quelques dédicaces. Maman Sylvie Baena, motema papa Guy Baena, le consultant de la SAP italien. Maître avocat de esprit libre totalement avocat de Barbas, c'est mon vieux. Charge toujours. La moni bongope. Maman Yvette Mananga.
maman Yvette Mananga depuis Paris, Bambote Nayo, et maman Béatrice depuis Belgique. Merci Nayo. Karine Mokonzila Baronne, la Chine ne sera jamais. Malobi la reine mère, Yende maman, Tirabana Basakana. Merci Nayo. Et Tika mère à Postanga. Merci vraiment, merci. Merci aussi d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous aussi. Voilà, chers internautes, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Là, vraiment, je vous dis merci infiniment parce que vous pouvez savoir confiance. Merci infiniment, Nanzambe, parce que ça est ma waple. Merci infiniment à mon caméraman, Roméo Moutiani, Balobi, moi, na moko, moi, na mobali, moko, boé. Oh, Balobi, qui a fait imagination qui était en pénal licolo. Merci infiniment à toi, ma maman Fatouma Bizambila. Merci infiniment à toutes mes confrères, concerts, merci à mes fidèles abonnés. Balobi, moi, commentaire Nabino, yango ça la kabiso vraiment, moi, ma grande fille, moi, Wester Nabino, ça la bien. Bien Lutumba depuis États-Unis, Serge Anissa depuis quelque part, et moi, votre Winnie de la presse, Winnie de la presse, Balobi, Balobi chroniqueuse, oh, ça la fierté, ça la peine la fierté. Je vous retrouve à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.